Bandeko ngai komo nanga Clarisse Akwala Bibanata awa nazolakisa bino oyo ezali histoire vraie ya Alain Didier Inkari oyo abotami na talangai e na talangai bayebi pe na moyibi na ye abotami deja na kimoyibi deja hybride injula. Donc, Alain Didier Inkari, yena Grace Kiala yango. Babomi mama ya Alain Didier Inkari na kati ya lopango wa Clarisse Akwala. Wana Clarisse Akwala avandaka na poto. Donc, oyo ezali réseau ya mafiosi, ya ba assassin. Ya ba criminel oyo ba contouré biso Alain Didier Inkari batatala ngai 11 rue mon pays natala ngai pa ya kovanda kuna ali atongo midi pokwa na 11 rue Lompama on réseau bandoki awa tozo laksa bino ndenge nini ya kokota na kati ya ndako ya Clarisse Akwala na soproji son avis à Clarisse Akwala akomo yiba na MTN awa bazo yiba ka ba mega. Donc MTN botala oyo ezali réseau oyo ya Didier Alain Inkari o bako yiba ba mega. Donc basali cop na bango ba buki na ndaka Clarisse Akwala ba koti na ndako ya poids nyonso to eko se passer na mukondo bako yiba MTN awa wana déjà na 2018 bango basi ba bomi Alain Didier Inkari na Grace Kiala basi ba bomi déjà mama ya Alain Inkari basi ba taxi ba organe parce que awa ezali réseau ya bato ba taxi ba organe ya bato basi ba taxi ba organe et Grace Kiala et yewana sikoyo a taxi sexe maintenant ya Didier Alain Inkari na sa mai parce que Grace Kiala azali sirène des eaux maintenant a taxi pénis ya Didier Alain Inkari na sa mai oyo ezali histoire vraie ezali te bazo kosela mutelikambo non. Le pango à Clarisse Akwala et pas bangba ko mela makila ezali ndako o bangba kenda ko kota yango yo awa siko basi ba bimi na kati ya ndako yango basi ba bimi donc ye Didier Alain Inkari Didier Alain Didier Alain Inkari yewana alobiko yazali démarcheur à lokuta moyibi nzambe a lokuta oya sambela ka nzambe a lokuta donc azali grand assassin aboma mama na ye na kati ya lopango ya Clarisse Akwala na 2018 et maintenant sikoyo ako sala mafia oyo azo sala bakisi pona sikoyo abotola sikoyo lopango ya Clarisse Akwala oyo ya soproji bakisi na ye maintenant ebeti poto et ye moko na Grace Kiala maintenant bapakati babimi na kati kuna mais avant babima na kati kuna bamoni makambo na bango baporte banda kokangama kuna kilikili babuki baporte réseau yango eza monene réseau na bango oyo eza monene oyo ndako oyo babukaki kuna oyo epai Lucie Tombe akovanda réseau ezali na bekula medar na Grace Kiala na Mimi na Lucien Ivutuyi wana réseau ezali vraiment monene réseau na bango Mbemba urbain réseau na bango ya mafia
yango wana. Lucien Ivutui, pasteur. Grâce Kiala. Oyo Lucie Tombe. Lucie Tombe azali wana na Facebook. Soboti Facebook. Lucie Tombe. T-O-M-B-E-T. Lucie Tombe kakaye. Lucie Tombe kakaye. Azali wana na Facebook. Oyo Didier Alain Kari bazali wana na Facebook. Ekula Medar bazali wana na Facebook. Lucien Ivutui bazali wana na Facebook. Donc oyo système ya ba mafiosi ya mafia ya Congo. Oyo bakanga ba ame ya bato. Donc bango bazwaki lopango ya Clarisse Akwala ni na kati ya ndako oyo bango bakomela makila. Kati ya ndako oyo. Kati ya lopango oyo. Oyo eza na ndako oyo. Ni na kati kuna bango bakomela makila. Basala kope na bango. Alain Didier Inkari amema bato awa boye pana basala ba crime rituel awa. Basala ba crime rituel na bango awa. Baboma bana na kati awa. Bamela ba makila na kati ya lopango oyo ya Clarisse Akwala. Obosa na kate que Alain Didier Inkari azali démarcheur. Azali pe chauffeur. Obosa na kate ba chauffeur moto ba ye makambo ya Congo. Alain Didier Inkari azali pe chauffeur. Ni koto yako jwa Lucie Tombe. Lucie Tombe so bobo moni yeso kazana ba manette. Alati ba lunette, alati ba mèche. Boko reconnaître yete mais vrai longi na ye yango. Lucie Tombe. Botala ngo na Facebook. Bolanda ba mèche na ba maquillage o bamba sala kawana te. Bolanda ka ba manette o bamba lata kawana te. Baza ba reptilienne. Ba hybride. Omoni? Basala na ba petit gris. Basala na ba petit gris. Ba petit gris bangango. Bakendo luka ba kisi kuna na kati ya Mosenjo kuna. Na kati ya Mayombe kuna. Bako luka ba kisi pa ba petit gris. Ba petit gris bangango. Oyo réseau nyoso. Abomia Dolphine. Enfin Marie-Claire. Ngal Antoinette. Oyo nyoso tout réseau ya bato. Ba texte ba organe ya bato. Malonga Jean Bernard. Ba texte ba organe ya Malonga Jean Bernard. Oyo ezali histoire vraie. Alain Kari atekisi ba organe ya mama na ye. Oyo ezali histoire vraie. Cyril Mosikol Mungu policier wana réseau na bango. Yana ba policier abutu na amui. Donc réseau eza monene. Oyo Mimi auta na est ya RDC. Mimi yango. Balele, baza balele, la lesbienne. Taba suki na bango. Grâce Kiala na Mimi. O ndako na bango bomba bamela makila. Ndaka na kati ya lopango ya Clarisse Akwala. Enga na tikala kotinda Didier Alain Kari akenda komela makila, akenda kuboma bato na kati ya lopango na ngate. Oyo ezali Lucie Tombe. Donc oyo Lucie Tombe, Mimi na Grâce Kiala, oyo nde basi oyo na taxi obino ozomono oyo. Oyo nde basi oyo mukuyu oba bengi Injula oba bengi Alain Kari yango grand assassin. Donc bandeko ya talangai ya 11 rue mon pays. Boyebi mama oya kovana na 11 rue mon pays. O mobile na ye komo na yaki Joseph Inkari. Moto ya aboma mama wana yangoyo. Komo na ye Didier Alain Inkari. Ateka ba organe ya mama na ye. Aboma mama na ye na kati ya lopango ya Clarisse Akwala. Wana Clarisse Akwala azana poto na 2018. Donc na 2025 awa siko ya bimina polele ya bimina poisa. Réseau bandoki. Yango. Bakisi na bango yango. Basa na ba petit gris. Ezali histoire vraie. Ezali te bazo kosela moto likambo. Ezali histoire vraie.
donc Didier Alain Nkari azali démarcheur à moyibi oyo ayibaka bamega na MTN oyo atekisa penis na ye na se ya mai atekisa baorgane ya mama na ye yango démarcheur à moyibi ya lokuta botuna Lucie Tombe akoyebisa bino qui est Didier Alain Nkari botuna Lucie Tombe akoyebisa bino Lucie Tombe moto ayeba secret ya Alain Didier Nkari